Voilà, donc bandeko bomoni wana bandeko na biso katanga bazwi minduki bapesi bana ya bajene kaka po boma bandeko na biso baluba parce que ko remarquer que baluba baza ba peuple moko nomade bavana na mboka na bango te. Alors soko ayi na mboka na bino ayo kutabino bazana bino bien muluba fa bebisa ba makamu akita Lubumbashi pona koluka kolia parce que na mbujima inaka nanga bakimi nzaleleki fo que no luka biloko kolia na Lubumbashi pa biloko zo monana bakomi kuna baomba ningo bana commander ba katange boyebi comportement baluba ndenge yali muluba pa yazali faut remarquer que mutu moko aza awa aza congolais te donc sobo fani 4 personnes muluba moko ayewana boko remarquer que mutu moko ayena 4 na biso aza congolais te vite fait boko comprendre ngo mabe nyonso mokili o eza na RDC eza na code baluba eza batu mususte comment batu mba province nyonso balingi bino te boko raisonner te ba province nyonso batu balingi bino bazate ay bon nani mtako voter chino boya ko bakao chino ba voter nani a voter congolais ko voter muluba te bozui chance na vie bo fresta Kabila a pesi bino pouvoir sans Kabila muluba ko so pouvoir te parce que on a un comportement on a amour du projeté motema ya bolingo pema wa muluba kana ngote tala Salomon c'est na prison de souffrir ça n'est rien bon monter ma kamuna bino bo azaki bo kangi bote tie kuna Chilombo a eu pouvoir musane ko kanga ba congolais ko boa ba na prison ba mso azokufa mais ba Rwandais baza wana ebele jamais azo toucher bango ka ba congolais Chilombo kaza que 5 ans et ça 50 ans 5 ans ekomi ma proposition au ba sali déjà au kitomata après décembre aux asuna kimiate so aucune élection au bimi so on dimi 1+2 au pema souste pour to tia yo penza na place moko ke décision uta na yote décision uta batumi satu na batumi satu wana pluriel les apa na biso bande to continuer total voilà. Vraiment, nos frères Katangé, pourquoi cette méchanceté envers vos frères, sœurs kassaïennes? Nous sommes tous Congolais. Ne laissez pas la politique nous diviser. C'est vraiment, vraiment triste de voir ce qui se passe à Madeleine Bankoudou. Vraiment triste. Arrêtez, arrêtez. Nous voulons la paix. Voilà pourquoi vous traitez nos frères kassaïens de la sorte. Votre président est tribaliste. Vous-même, le Balouba, vous êtes tribaliste. Dans la nomination, vous avez le courage à le pourquoi nos frères Katangé, vous traitez vos frères kassaïens comme ça, que la politique ne nous divise pas. Ah bon?
Amédée Rosolala. Donc, ils sont à Pongi, ils ont m'a le gâté. Tu es déconnecté de la politique congolaise, de la politique de ton pays. Et ma mingue, le langage, mon loup sort de tribaliste à condimater. Mon loup sort de que tu l'as gagné. Non, 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 tu l'as gagné. Donc, non, un Moulouba est avant tout menteur et ingrat. Tout Moulouba, menteur et ingrat. C'est-à-dire, sur 100, 0,5, mais à vérifier. De la bagina 0,5 wana okomona neti monsieur Mpoyo mobali ya mama Justine Kasavubu so baluba bazaki neti ye andembo kezande mususu. Moi-même j'ai été surpris to baluba na kiyala muluba akabanga bia bon ya pasia muluba partout azali. Dans le gouvernement. Pourquoi Tilo Moza incompétent? Parce qu'il y a nommé les Balouba qui n'ont jamais travaillé comme lui. Tilo est arrivé en Belgique à l'âge de 17 ans, sans diplôme. Et depuis on a dit, comme président de la République, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans son pays. Islamique na RDC. Que Moutou, tout le monde en a pas comme Soussou. Président, Azagata Sentinelle. Mais Chilombo a travaillé nulle part dans RDC. Premier travail na ye, président de la République. Alors, il y a une fois où on a mis un politicien pour qu'on ait un hein? Parce qu'on a vraiment besoin idiot, insensé. Comment vous l'acceptez? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, il n'a pas de CV. N'a pas travaillé. Vous avez président de la République, vous avez béton. Alors, toi, il était. Toi, toi, il était. Il fallait battre une sur le non, 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 parce que, à quoi il va travailler, parce que, à une expérience professionnelle, on n'a rien. T'as la siko. Et pas, il va le barrière à Outa. Batouasso qui nous biloko lié na Lubumbashi. Parce que dans Kassa, il n'y a rien. Des peuples nomades, toujours ne va pas battre. Toujours ne va pas battre. Mais pourquoi on n'a pas la biloté, mais on a gagné? Hein? Vous êtes des Congolais. Bon, Bissoboy. Oh, nous sommes des Congolais. Bissoboy. Mais Fanda chez lui, chez toi. Fanda chez toi. Bakongo ba Fanda na bongo na bango. Bakongo ba Fanda na bongo na bango. Na Kasai, na Mbujibe, bazaki suki de. Na sina zongi sa bango kuna. Déjà bazonga kala. Ok na Mbanzango yo okuta baluba bayali. Ok na Yalala okuta bayuluba bayali. Ok na Kinanga Malozi okuta baluba bayali. Ok na Yunga okuta baluba bayali. Ok na Luozi, oh na Luozi kuta bate plein. Bazoli yaka bapundu na Matadi. Ok na Luozi, ok na Matadi, na Mwanda, na Boma, na Tiela. Baluba bazakuna bazoli yaka bapundu. Mais na mboka na bango pondu ezate. Muluba lingi pondu na Kasai, na Mbujimai bakwanga, na Kananga, pondu ezate. Mais balingi pondu. Pondu ngo baolia ya batu mususu. Kinote na mibale baluba. Électricien azate, maçon azate, charpentier azate, mécanicien azate, mais bon otonga mboka oya bino ndenge nini. Congo central ba Congo mtu atonga yango mondele te. Congo central ba Congo mtu atonga yango mondele, ba mindele mtu atonga yango te. Tandi ba sakana bino. Baluba biso na ba 67, non 65, 64. Tozo banga baluba to pisa ba valeur. Baluba biso ba ina kini, ba utoteka diamant. Ah! Omona ba bazo bina na fier ba million na wana. Et biso tozo supposer que un jour tout le monde ataka nanga. Tout le monde ataka Mbujimai. Pour bato mbongo modele oyo, c'est bazo utana mboka mboka kosakana te. Muta découragé nga olomide. Olomide alobi akomi na kananga akanisi kana na comité. Te ba yipsi kananga ya goyo. Ah, kanango biso na yo kata to ba petit. Abi yango yo. Abi bandeko village. Kananga ko village. Donc, si on suit Mbanzangoyo, on suit
kananga na Mbujimayi. Donc Mbanzango ezomona na ville. Mbanzango yoko ezomona na ville. Mbujimayi na kananga ezomona na village. Yangona tango yangona souci na bango ezalaka bamona Kinshasa. Souci na bango ezalaka bamona Kinshasa mboka ya Bakongo o eza propre o babengaka kin label. Kin label. Eza mawa. Lelo kin bakoma benga ngo bidonville tala matiti. Salité ekani makadam. Banana bakomi Kinshasa boy. Parce que tango ezaki babo wa Congo, boko kuta ngo propre, banana bakomi sango boy. Outi poto, po minata kokana balabala, ozoka solo. Ozoka solo tilo. Solo baluba. Ezo mimisa solo baluba. Kini. Kini ko, ezo mimisa solo baluba. Mais c'est grave ça. Hein? Mais c'est grave. Ah, Nzambi, mawa. Soko za motema, bozaka motema bien. Muluba motema bolingo pe mawazaka na mote. Alors, bomoni le kasaye kit malemba kulo, bo baby. Toche lo nini, tocha oyo, boto kene musuka. Voilà. Batoto ya Katanga, unaona video kwa pita ile photo, haina histoire, haina vitu ya bongo, c'est une réalité. Mukasumbalesa, c'est le jeudi 16 novembre 2023. Bali munaona pale, ce sont des Kasai, ni ba Kasai. A Kasai, ba membre ya IDPS. Na hiki parti abo kingine kama ni RDT. Jo balifanya hii meeting ya Abuja le 16. On a distribué ma arme blanche, ma machette, beaucoup d'histoires là-bas. Tout le monde a parlé. Alors, frère Kassaïen, j'espère que vous faites ma audio moya. Bakasai, Manasema, il faudrait que Bakasai beko mukasumbalesa, banze kuti réunir, groupe de 30. Et voilà, on a concrétisé. Prix d'alarme yabo ili bari batumia. Unaona mamachette ile kupale. Alors, une question que nous nous posons un peu. Pour nous poser une question moya. Est-ce que Mukasumbalesa, il y a vraiment l'autorité de l'État? Est-ce que Mukasumbalesa, il y a vraiment l'armée, la police? Est-ce que Mukasumbalesa, il y a vraiment les agents de renseignement, les services de sécurité? Puisque Ababifouane Bouchikou, Aina Bouchikou, aux yeux et au vu de tout le monde, c'était en plein air, en pleine journée. Ça, ce n'est pas incitation à la haine. À une incitation. Il y a même des vidéos. Par publier ma vidéo. Na ile drapeau mnaona pale ni aide pes. Yuka Chilanda sema ni mixage. Ni mambo ya jana Mukasumbalesa. Atu hapa hakuna ni
maire de la ville, ni commandant à la police, ni au FARDC, ni les responsables des services de sécurité interpeller ces gens. Mais le 28 mars 2020, bakatangi balitoka tumbo la bala beko na tembea abakuwe muntu amukubaba mira mama machete juu depuis muribaka muruwaka bale bakatangi amuyatoshaka preuve ata moya kusana no balikuwa na arme blanche yoyi balikuwa na arme de guerre yoyi, mais vous les avez massacrés comme de vaches. Muribaoua en 2020. En 2022, Mouriou Atena, le jeune Katangé à Kamasaka. Alors, M. Kaboula et M. Kapampa, le maire de la ville à Kasumbalesa, imipanga tunatafuta mutu expliquer ni ya kupeleka kubusheri au ni ya kuchinja nayo bakatange, puisque abefani bakufichama ni pakabulo pale pa Kinani yabo pale. Il y a même la police, il y a 2 bureaux de police pale. Donc quand il faisait ça, c'était en présence et au vu des agents de l'État, des agents de sécurité. On ne sait pas. On ne sait pas. À Tuyoué. Donc, population katangaise, batoto ya Katanga, ya ville ya Kasumbalesa, batoke mukasumbalesa, bamiati mwe ba autorité, avec ces idiots de Kasaye, mwikale nabo mukasumbalesa. Ile na yo njo bongo. Bandeko, na banzi boyoki, bino moko siko trucha mama oyo. Menangolo banabino ke na 2024 recensement na Bakongo soki bakuti yo moluba na Mbanzango yo na Yalala na Luozi na Matadi na Songololo surtout na Chela na Boma na Mwanda bakochona mutuka tina mboka na yo. Bakochona mutuka ko tina mboka na yo na bakwanga. Ozana chance au balai mwase mkongo. Ozana chance peut-être parce que balai mwase mkongo. Mais ceux qui yo moko tatuna mamo. Et ça ya kandate hein parce que baluba muso solo binaye zonga na mboka na yo otika ba Kongo abani kolela olela ni ozolela nini balobi na yo tika kinanga balozi ke na mboka na yo ozolela pourquoi pona pondo na 2024 obotaki 12 bana parce que basi ba Kongo bakobota bana 12 te tu vas te retrouver chez toi o Bonsoir, Bandikouna, Congolais. Nous avons cette vidéo rapidement par rapport à la vidéo où tous na pokwa lelo ya makambuzi le Katanga entre Bakatangé na Bakasaye. Au moins ba biloko to bande ko lekawa chaque fois toujours beta cité toujours luba. Makambo ozo sala tribalisme eza bien te. Kwa ko tara ba mal à l'aise ko finga ka bato, ko malmena ka bato, eza na ba réseaux sociaux. Eza la sur place na ba mboka bato, eza malamu te. Bozoyo ka bisote. Bomona msoka luka bazuba mungu bomona binonde batboleki bat na mayele binonde batbozana bokonzi binonde bokomba roi du Congo mais na minute omoni ke makambo ezo sale mais makambo ko très grave parce que biso nyo surtout muto olinga makambo bongo salima azati
Mais la minute, il y a des choses où on a pouvoir arrêter en côté. Mais lorsque nous venons, nous parlons, toujours bête à c'était. Ils ont pour ma camogo et yate. Mais tel est le innocent, bazo kufa, bazo tumbera bango bandaku, banda Félix a kota na bukonzi na nzimia tate ke muntu kasaye moko oza na bumbashi wana azombo mobo ya fonds en commerce, zoa sorti ndaku to banda business mo quelconque na nzimite. Mais la minute bazo perdre bandaku na bango, bazo perdre ba vie na bango, bazo beta bango, bazo torturer bango sérieusement, likolo ya nini, likolo ba comportement o eza normalité na bamboka bato. Imaginez-vous que Moutalongo aye na mbujima asali makambo bino bosa na ba province ba bosepela nango. Moutalongo na mboka ne aye na kananga bosa désordre modèle na bosepela nango bosepela nango te. Ça veut dire que quand vous allez chez les autres aussi, il faut savoir respecter. Il faut avoir des limites. Hein? Tant que vous avez la botte, vous avez perception que ce qui est dans mboka moko kuti ba bina le couleur gauche, bina le couleur gauche, mais binoti. Bino za la ana ba réseaux sociaux boya bozo vilipande biso bozo finga biso bozo ba muta pesa vie na eti muta sala vidéo te muta donc bino boyebi makamnyoso à ma grande surprise on a moni présent na bino ben si ba fayulu ba kinyoso ba ya rencontre ceux qui ba solola makamnyoso ya seni au moins si ko akomi ko conscience ya on a essayé de bosel makam na bino na retard bosel makam na bino na retard batamusa mokili bongo te. Ndenge moko tozo telema tozo beta c'était pour makambu ya Salomo. Félix akangi Salomo injustement. Mais Salomo ana libota na ye, ana ekolo na ye, azana mama na ye ko sa ko mukolo azozanga na ndenga ko pema likolo mwana na ye na prison. Bimisa Salomo parce que c'est histoire moko monter de toutes pièces. Bolingo bimisa Salomo te bola que bino nde bona pouvoir. Soki Salomo lelo likambo komeli, bo ba ke bobo maka Salomo te bobo mana mama boti. Pour une histoire montée de toutes pièces. Donc vous êtes venus faire du mal aux Congolais. Vous êtes venus détruire les gens. Et vous croyez que les gens vont vous regarder. Tala eloko ezo salamane koko za la paix débit à guerre civile. So bozo mona monétiser lo comme c'est qui. Bino boya aka ko finga boya aka ko sa ba tête dure na bino mais eloko ezo coûter ba vie à bato. Mais bato ba bo makuna baba ndeko na bino makasa yenda. Mais so bozo mayele pourquoi beaucoup bala terre. Pourquoi beaucoup lukate bozo msa makamuna moi tout droit. Pourquoi beaucoup le couple ma pécaté na des situations où ils ont qu'une ma belle modèle ils ont qu'une découle. Vous vous montrez que vous allez d'échec en échec. Vous allez d'échec en échec. Salomon un père de famille. Ana moi si nana bananae. Ne minute au privé liberté innocemment. Kabon Jean Kabundi ndeko na bino. Bokangi injustement au outrage au chef de l'État. Félix a outragé Kabila des années. Mukoni Kabila Kama Félix. Etienne Tshisekedi a outragé Kabila, a outragé Mobutu, a outragé Laurent Désiré. Moukoloni Bakangaye. Félix, Bandekono Baosungote. Félix, Mokilezara Nzambe. Au moins, Bemba Chéribin, au Kangaye Bemba Chéribin, père de famille, un mari, Oazana Mwasinaye, Azana Libota Naye, Tatane Tata Mukola Sakomina Nonandeza, ou confisquer Bemba Mwana Naye. Au ravir bemba mona na au bobomele na mona me bo pesi ata chance teke akunda mwani na aja tata wana soki lelo papa na sali avec sa kufi donc bino bo kange bemba mona ni bo tia wana prison injustement na mort d'injustement pour bino boza gouvernement libota chebe ba na droit ya ko se bembe na bango te parce que gouvernement kange bembe bo kange bembe wana me bolingo tika ama muto ba te responsable pété bino bo ba ta modèle nini pourquoi boza sadique boyi. Pourquoi vous avez race moko nzeba vous avez mité maté. Bon moi ma kambo zo salema. Toi na ibandeli. On vous dit que vous allez d'échec en échec, vous croyez qu'on fait du théâtre. Tabiloko bossa ministre non c'est sortie médiatiquement catastrophique. Catastrophique. Il nous a montré aujourd'hui que tu es un président étiquette. Tu reçois des injonctions de qui? De Kagame. Ministre a connu sa présidente que Kagame Abenga a tenu un jet privé qui tient sur le Congolais. Président le dit, mais c'est le ministre, aux ministres, ils ont charge. Donc, un président qui ne sait même pas prendre des décisions, pour lui, il dit c'est un démocrate. Mais vous vous foutez de notre gueule, hein? Vous vous foutez de notre gueule. Donc, si vous avez un investisseur, vous n'aviez aucun investisseur. Et puis, non, investisseurs, vous avez monté, mais c'est Kagame qui devait vous donner des investisseurs. Donc, vous ne valez rien. Quand on dit vous n'êtes rien, vous ne valez rien, vous êtes un tono, tono vide
inutile dans la société. Donc, bino loko bino boyebi ezaka ko puiser la caisse à l'état, eza ba voyage kili po ba mona bino, ezaka matalana ya bilamba ya ba sapato ya ba montre ya ba nini ya ba saki o nyoso bolota kana bandoto yango kokisa. Bandako bokana ko soma na Belgique, na ba Arabie Saoudite na ba nini. Nde yango compétence na bino, yango bilan na bino. Mais vous avez mis le pays dans le chaos. À l'Iran tozo que ça va faire mal. Ça va être grave. Et toujours bête à c'était Nangongo. Faites comme les hommes. Vous pouvez venir nous insulter, nous dire tout ce qu'il faut, mais quand ça va barder, vous payerez les prix. Que vous le voulez ou pas. Parce que vous avez des comptes à rendre, pas seulement au peuple, mais bien au moyen du peuple, c'est bon, on a des comptes à rendre. Alors faites les choses correctement. Il y a encore temps, il y a moukier pour rattraper au bino au bélissimini. Bobi misa Salomo. Awa tozolo batozo baboli koyokate. Soki muto wana kati pema, boko boma batu boto msumi balo misata msumo sile. De toutes les façons, vouloir ou pas, dans toute chose, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Vouloir ou pas, et tout bien terrestre n'est que vanité de vanité. Ozo kanga mubatu, ozo boma bango kapona biloka mukili. Kapona biloka mukili. Mobutu avait tout. Mobutu avait tout. Azab. C'est quoi Azab? Na serkei na ye, moi bacha avion ezate, pour place ezate. Na serkei na ye, moi bacha voiture ezate, pour place ezate. Bongo pona ni obuma muninga na yo, ozana pemba. Neti yo, olongolela mukili. Pona ba voiture, pona ba ndako. Pour un avion, pour un bateau. Je répète, tout bien terrestre n'est que vanité de vanité. C'est tout. Dans toute chose, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Et là, on quitte tout dans le monde. Dans mon culot, tout ça, amour du prochain. Hein? Yozo samela nzambe, mais muto yozo mona. Ozo kumisa ozo mona te, mais ozo mona ozo ennemi na ye. Naloba na bino ernyon soke. Amour de Dieu et amour du prochain. Ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. C'est une loi divine qui est universelle. Quand tu vas souffrir, qui tribalisme, pour souffrir. Les cambotés. Nzambe to sambelaka. Ayokaka. Pe amonaka. Voilà, tout mes canaux no na ebité sur ko leka. Lokola Facebook eza yako. Yagokata. Voilà. Ce n'est plus l'enfant de Tshisekedi que vous avez connu. Ezaliti Shangala la Tchabatousi. Ezali Chintuntu. Ezali monstre. Le Congo est humilié à travers ces garçons-là, qui n'est plus l'enfant de Tshisekedi. Qui n'a pas le charisme de Tshisekedi. Qui n'a pas l'esprit de Tshisekedi. Mais il n'a que le nom de Tshisekedi. Lungula Kombawana. Tekala Chilombo. Parce que toi, tu as accepté. Ok, donc tu voulais avoir les honneurs et le pouvoir. Mais un pouvoir qui n'existe pas. On t'a miroité un pouvoir, Chilombo. Je viens par amour te dire ça. On le met dans le calme. Moi, je comme ça. Je ne cherche pas ton argent. Je ne cherche pas ton pouvoir. Je veux le Congo libre, totalement libre. Je veux que tu restes en vie, parce qu'il n'y a qu'un seul choix. Soit tu acceptes ce que je te dis, on te sauve et on sauve le pays, soit tu t'entêtes, tu auras tous les Congolais contre toi, et tu vas en mourir, et les deux vont fuir, mais tu seras mort. Tu n'arriveras nulle part. Nabiloko yo bakotisi na nzoto. Nzoto na yo eza dans la mer. Nzoto na yo eza na accès ya banzete kuna.
Voilà. Tokata to kende susu musikate. Voilà. Nazana ba vidéo awa ya massacre au salama entre Bakatangue na Baluba. Mais si on a tiango YouTube au kanga chaîne. Pour ça catastrophe. Bon mon moi si ba lalisie ya jeune fille ba zo bétailler ba zo finaler ba mabele c'est bizarre quand même. Hein. Félix Tshisekedi Chilombo a dit qu'il a fini à Boboto, à Kinshasa, Boboto, où il a eu son diplôme d'État. Nous sommes des chercheurs. Vous êtes chercheurs. Je suis allé là-bas avec d'autres personnes. À Boboto. On est allé vérifier. Ce sont des prêtres. Alors je demande à tous les Kinois de passer à Boboto, vérifier. Basango balabito yebi mutuana te tomona ya wate. Kokonyangi. Je vous dis, allez vérifier. Boboto, bokende kuna bakinois, bokende ko vérifier. Botuna basango. Les gens ont une manœuvre dans l'Afrique Tshisekedi. Bokende ko tuna basango. Est-ce que babimisa qui? Palmarès nyonso. Chilombo aleka kuna te. Mais pourquoi il a menti? S'il est réellement de 6, il y a Boboto. Bon, continuez, continuez. Là où nous sommes allés les retrouver, c'est à Lisanga. Lisanga, c'est où? Lisanga, c'est ici à Kinshasa. Lisanga, il a étudié là-bas, jusqu'à, je crois, en 5e, où il a eu 38%, il a été chassé. Non. Je parle en fonction des preuves. Allez-y. Si vous ne trouvez pas ces évidences-là, appelez-moi, je vais venir vous allez avoir un procès en diffamation, hein? Je suis prêt. En Belgique, il a cité un truc là. Oui, à l'université. Ces gens-là sont très fâchés. Quoi? Qui est fâché? Ils pensent, non, l'université. Ils disent que ça c'est une manière de ternir l'image de l'université. Ils ne connaissent pas Félix là-bas. Non, mais et la faculté et le département qu'il a déclaré n'existent pas là-bas. Non. Vous avez excuse, allez vérifier. Attendez, allez-y vérifier si ce que le Messie est en train de dire est vrai. Bandeko nanga natiki bino nzambe pambola bino ekutani mbala ya sima na bazi vendredi prochain ou bien samedi. Voilà. Nasuki wana nzambe pambola bino binonso.